qui copie l'autre. Message wana yango yo. Tango tolobaka na bino ki, quand on vous dit que Ferregola, c'est lui qui a commencé cette histoire, vous n'avez jamais crié. Et voilà maintenant les images qui en parlent. Après beaucoup de mois, son petit frère, le monsieur copier-coller, monsieur Mawelisa Autotine, distributeur automatique de mensonges, Fali Poupa PD, Masoko Toboka, Pepete Toboka, Kolandaka Fere, Nyonso, Oya Salaka, Ebimara Mutunete, ce qui fait la sali loko, Akimi Mbango, na studio Gosala, ce qui fait la bimisino loko te, Akoka Robi Misate. Ferregola obelisa yo mutu okoyoka yo fali oyoki nano te molei bato olia bana na yo olia bandeko na yo olie bango te bafanatike nde oyebi kolia bango okoyoka. Tu disais que non, c'est moi le numéro 1, que beaucoup de choses vont copier ce que j'ai fait. Oh, mais aujourd'hui c'est toi qui es en train de copier Ferregola. Ah bon? Hey, tu disais que beaucoup vont me copier. Au moment où c'est toi qui les copie-coller de Ferregola. Quand Ferregola ne fait rien, donc toi, tu ne peux pas réussir à faire. Mais quand Ferregola sort quelque chose, après 2 mois, 3 mois, toi aussi tu vas copier. Tu as copié le rythme que Ferregola avait joué en 2004. Dans ton chasse bloqué. Aujourd'hui encore, n'en parlons même pas, il y en a plein. Et aujourd'hui, les images en parlent. Ferregola, c'est lui qui a sorti les images là, en jaune, hein? Les designs en jaune. Toi, tu l'as aussi copié dans tes 3 derniers clips. Et ça aussi est une exclusive que tu viens de nous montrer encore. Tu as copié les designs. Ah, mais si, on a souka. Et c'est comme ça qu'on dit. Tant on a souka. Quand le talent est réel, le succès est éternel. Raison pour laquelle Ferregola est toujours éternel. En tout cas, s'il te plaît. Et le lot yibiki moto a comme na suka yeyo. Tala lelo. Yo kelobi kinganga kisi. Ok, olata biloko banganga kisi. Après avoir que lia batu ebele, ok kinganga kisi. Ok kinganga kisi. Bala tsile tsu biloko banganga kisi. Mais lelo na poko lelo, moninga na kini église. Ba pesi ba cadeau ba Bible. Ba pesi ba ouvrage ko sungae. Mais tala yo, okende ba bundoki. Ah! Monsieur Mawelisa. Monsieur Molei ba fan. Molei ba fanatique. Yo. Tout mola ki biso. Quand le talent est réel, le succès est éternel. Mbanga loba trop mais loko akosa les athées. Marque d'inspiration totale. Yo. Okasi okoyeba studio tokotaki. Okoyeba jamais. Studio tokotaki okokangote. Biso toza ba innovateur, toyaka na innovation nuit et jour. Okosamaka biso totindaki yo te okoma pepete pasuka odefisaki nsima na yo mpo luka succès. Tala lelo marque d'inspiration nsima no odefisaki bebi eloko malongo oyo yango eza te, toujours locataire, toujours kodefa kokopie ba image kokopie nyonso vino fere asalaka. Noza moto liboso. Oh non, voilà, c'est moi qui a commencé, c'est moi qui va finir cette histoire. Ah bon? Quelle histoire qui yo koko finir en yo? Et là qu'on y n'a pas misali sanango. Bo salsi ligue na bino bande na ba lei bato. Bo lei bana bato, bo biso ba ngolo. Et le lobo lingi wo comme c'est biso ki bilende boyebi musique. Petit tikama kilele, petit Fanny. PD Fanny, pepete katana, pepete toboka. Ah! Ah, nzambe aza bien. Parce que, oto mona lelo, to yebi lelo to confirmer que moto atikala ko copier yana eza yo. Yango wana image en exclusivité. Okoleka biso mayele te. Ferol baki zala mayele basaloger. Petit basaloger au déficit masoko na yo.
lelo ozosouffrir mpona kodefisa yango zala mayele baosaloge peti na biso fani pede ipupa moteki masoko pede ipupa après avoir kofinir kolia bafanatike na stade de martyr obandi kokopie biloko vie feregola asala avant ononga naza numéro 1 le numéro 1 peut-être oza numéro 1 mpo babetako na nsima babeta yo nsima na baarkeli babeta yo nsima na badavid morceau oza numéro 1 nango wana d'accord on est d'accord parce que oza professionnel nango biso toboya koteka lifuni na biso oteka pepete na yo merci depuis mpo manias kopesa biso barévélation ya balei fanatique na bato bateka pepete nsima etikali lidusu merci na yo Gouve le Gaulois mwana mere Gouve le Gaulois yoke lengi Gouve le Gaulois dédicace à toi